Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banakino. En marge, il y a célébration, il y a date, il y a le 17 mai, où ils allaient dédier les forces armées de la République démocratique du Congo. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déposé qu'il gerbe de fleurs dans le mémorial ya soda congolais, où ils allaient situer dans rond-point Forescom, dans la commune ya Gombe. Kaka lelo, Edi Kapend, Oyo Azalaki, compagnon de lutte, ya musée Laurent Désiré Kabila, asangisaki ba journaliste pour na koloba na bango ndenge nini azalaki injustement mis na prison et que na date oyo le 17 mai ezali yete mutu azali ko porter makila ya Laurent Désiré Kabila na maboko na ye. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki lelo na mémorial de soldats congolais oyo ezali situé na rond-point Forescom na commune ya Gombe pour na honorer ba militaire nyonso oyo basopa makila na bango pour na ekolo na biso. Na date oyo ya le 17 mai oyo ezali dédié na bango na présence ya ba officier supérieur ndenge na ndenge ya forces armées ya République démocratique du Congo, président ya Sénat Bahati Lukwebo, Premier ministre Sam Malokonde et quelques ministres ya gouvernement. Félix Tshisekedi a déposé gerbe de fleurs pour na kopesa lokumu na mapinga oyo bandima kopesa makila na bango pour na ekolo. Kinshasa eleki partout. Lundi 16 mai 2022, président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé plusieurs ordonnances et nominations d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République démocratique du Congo dans plusieurs pays européens. Ci-dessous, intégralité à ma personne nommée pour ma pays n'a pas d'attache. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près l'Organisation des Nations Unies, la science et la culture UNESCO, Madame Isabelle Rutenchombe. Ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près le grand budget de l'Istanbul, Christian Ndongala Nkankou. Ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près le Royaume des Pays-Bas, Christian Ndongala Nkankou. Ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près le Saint-Cierge, Deograciens Ndangano Mangokobe. Ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République turque Djumba Konzeni Rachidi. Boyabako ezalaki bongo bordonnance chef de l'État signaki wapbisika atindaki ambassadeur bazala ba crédité na bamboka pe ba organisation nyonso kaka pona kosala ko diplomatie démocratique du Congo et kende liboso. Kinshasa et l'équipe partout. Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD a levé 4 options à l'issue à réunion Moko présidée par son président national Joseph Kabila Kabange dimanche 15 mai dernier dans RDC. Il s'agit selon communiqué Moko et Pesamaki lundi 16 mai, mise sur pied la commission ad hoc qui travaille sur le comité préparatoire et congrès. Mise en place, il y a comité préparatoire pour démarrage, il y a des travaux. Tenu à congrès, la date liée proposée par le comité. Ajournement, il y a la mise en place récente au niveau et à secrétariat permanent en attendant la tenue à congrès du parti. Par ailleurs, Dengue communiqué en Ouezala qui signé ex-président de la République a sali qu'on rassurer les membres de PPRD et effectivité et a tenu à congrès le mois de juin prochain. Moment crucial où est constitué amorce d'un renouveau pour le parti face aux multiples attentes du peuple congolais. Pour rappeler que résolution a tenu à congrès à PPRD au mois de juin prochain, qui lors d'une réunion à bureau politique, il y a même parti dans le mois de mai dernier. Quand si vous avez que parti du peuple pour la reconstruction et le développement, et c'est la il faut qu'on bongama pour ne pas être surpris. Kinshasa et l'équipe partout.
communiqué moko rendu public lundi dernier, inspection générale de finances IGF na Mukuse bazali ko persister pe ko signer en affirmant que ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo azali bel et bien auteur intellectuel principal. Il y a débarque, il y a projet, il y a parc agro-industriel Bukanga Lonzo. Il y a des détournements au Salemaka, des détournements au selon IGF, azali ko estimé en gros na oyo ekutaka République plus de 287 millions de dollars américains. Na communiqué IGF a tenu également qu'au démentir propos à président national, il y a leadership du gouvernance pour le développement. Ouais, dernièrement, là, il a sorti une politique d'acharnement contre sa personne et d'accusation mensongère à son encontre. Mais Koyoka communiqué en gros, il y a inspection générale de finances, accusation en gros, ils allaient révéler, fondé, ils allaient documenter, vérifiable, d'autant plus que examen d'utilisation en fonds et à parc agro-industriel et Salema à la demande d'ancien premier ministre Yemoko. Et non pour quelconque influence par ailleurs n'a respect à la norme en matière d'IP et à contrôle. Ainsi, pour l'IGF, ce qu'il faut que la procédure judiciaire est menée jusqu'au bout d'une analyse profonde sur le dossier à Bukanga Lonzo. Oyo, selon Bango, et qu'on confirme qu'à responsabilité personnelle pleine entière na M. Matata Ponyo sur Nyonso Salemaka atalisi que ezali acharnement atamo qui était pour Mbongo wana yende azali auteur intellectuel. Tobo sanate ko Augustin Matata Ponyo, ancien premier ministre et sénateur, apesa ki polele kolobakeye à cause de la candidat président de la République na 2023 pe atalisa ki que nyonso bazali koloba soye ezali lokuta. En tout cas, justice kakande a koloba solo na likambo yango po toyebi ke cour constitutionnelle nakala elobaka que ezali habilité te ya kosambisa ancien premier ministre na makambo esalemaka pendant que azalaka na na fonction alors que si alongwa toyebi te nini kosalema sikoyo IGF ateleme likambo yango mikolo koya tokoyebisa bino mingi avenir nde kopesa biso éclairage. Kinshasa et l'équipe partout. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise. Sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo. Tout le monde a osala d'accord na spaghetti oyo roni. Et c'est quelque chose que pâte alimentaire oyo et salemi na semoule de blé et zalina elengi pe guna ndenge ya kosakana te. Kasi babosani binote ba nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie ba lela ba macaroni Beltesco a cheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te. Lamba makabaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa. Vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure. Oyo Beltesco a chelibino na marché. To offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit msusu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka eza l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa
République démocratique du Congo mobimba ou tabatango ebele ou toloba kité tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Yeba ke ku consonner les juges banan ba konzi belé te kaka ba ministre na ba premier ministre na banani uzoyoka deja moto ezosani Hippolyte Esika Zoto po mutu na bango Kalumba bande kolia mbongo desordre lobi bolandaki alingeti alobi bomba po matata ponyo te koloba deju eleki na RFI alobi biloba loba yango alingeti abi te mwana tika mutu oyo tala bozala kimia justice amboke kozonga na nzela bakokanga miyibi nyo matata tanga azalaki libanda ye moko alobaki na ozonga na mboka nanga mpona akokomforte nini justice parceke lelo komo loba ekomi acharnement affronte kaka justice complot bakotaki tolobaki faci aza kaka be yango bando omona bato bando bao IDPS azo pouvoir te toboyi IDPS azwaka ta se nini bakabilisi babuli babi te bato tosimisi bango pouvoir tokobotola bango kala te bameki bamona ezosimba te ti bakokota baréunion faulu alobi mwana yo resu soni il faut tosangana kaka biso nyonso na bakabila tosala sangise kosala nini essentiel to atteindre objectif na biso tolongola fe tolobaka na bino awa nalobaka chaque jour politique ezalaka na kiennemi botyala yango na mutunga nayebisaka bino chaque jour awa il n'est jamais eu les ennemis politiques bazalaka te faulu azoloba IDPS akabona na FCC ntango IDPS akabona na FCC ye moka se nini muzito atali wabia complot betra muzito aza esu na soni te abi eza complot étranger moyenga congolais de père de mère nakota makambo wana bozala kimia muzitu azobimisa ba révélation muzitu esi alembi akomprendre ke ali makambo ezokende ata lelo tokende ba élection moto abato Félix Félix aza na candidat te botanga ata candidat moko boyebi botanga ata moko boyebi moko apa candidat ezalaki kaka muzitu po muzitu aza congolais de père de mwasi na ye mpe aza de père de mais soki ozwi politique anambe nationalité du mwasi na ye nationalité du ozwi mutu oyo fayulu ye moko nationalité du mwasi na ye nationalité du avant mboso alobi avant kopostule ifo mwasi na yo mpe azala de père ozwi batata poyo yasi azalaka congolais bazo bakombo na biso bala onga matata poyo congolais olati bakombo na biso ozwi Vital Kamerhe ekoloba kutu Kamerhe aza mwana ozone ese oyebi yango ti Kamerhe aza mwana ozone ayebisaka bino na loya Kamerhe aza mwana ozone na kala bavie na biso banaoloba nini bokende kosomba sike babiere bano bandoteka babiere bokende kosomba babiere mpo baburunde wana bazala ndako baburunde wana eza kuna moye Kamerhe awanga na yango moni bango nyonso bazotemela mboso oke eza mboso te eza likambo nde bakongole olobi te baétranger bamanipule biso mpe ebele cette fois-ci esengeli makambo wana esala nini Moïse Katumbi kutu koloba te ye kotala kaka na zo richesse bakongole ezalaka nini zolo efimba te efimba te yo ozomona kongole aza na zolo efimba te sona kongole congolais azalaka jamais na zolo asonge congolais azalaka na zolo nini lobi bauti okota réunion 2 jours au samedi na Kingakati tolobaki na bino likopa na bango abu François Beya bana kopesa bango information makelele si
yo charge ya sécurité oenregistraka tata mokonzi ya mboka na intention mosala na kaka donc banda biso tozwa pouvoir akotisa Félix na madame Nyakero na à l'écoute ayoka masolo wana mpona kende nango wa ok butu ende okende kinga bazwi oyebi na yo bakomoni bato wana bamelana makila tala batipa na bamelana nini makila mais lelo nzambe aza malamu tozwi François Beya ntango tolongo François Beya bulu ekekoti na kinga kati na dega 0 bazoyeba te kobandela wapi kouta avant Félix auti koyebisa bagénéraux na yebisa yebi nawa baofficier militaire nyonso bazolela monoko nini Félix atali bango alobi seke bino bozokoka makambo te seke boza bainfiltre nde bozobunda bitumba wapi mpo ezalaka te Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino